devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali na sujet moko tokoye bisabino parce que sujet oyo bokanisate bandoki lokola Fabien Torti Ninja akoki kolobango na émission na ye. Na batu mususu boyebi ba journaliste mususu oyo balingaka mboka te balingaka président de la République te bakoki kolobelango jamais na bémission na bango yango na biso na 5 minutes jamais tokoki ko faire passer masolo oyo kitoko et puis boyebake baza ko pola bazon dimate bolingi to sala su nini. Donc lelo tozali na sujet moko avant déjà to banda na kata sujet bino moko bozali komona ke coiffe changer bomoni bino moko ke coiffe na kati ezali donc na kata salon de coiffure Simba Masolo na kata Paris salon de coiffure El Binto bozomona bino moko coiffe oyo mutoko Torti Ninja Fabien koki ko kata ngote eza coiffe ba torote Torti Ninja coiffe boye Fabien koki ko kata ngote attaqué na salon de coiffure El Binto et d'ailleurs attaque kati coiffe et koyeba na ko te kati coiffe. Yes, on a kati coiffe, bon, on a coûté on dit kati coiffe te, mais botala, biso a coiffe te au kata donc vous allez vraiment recommander binonio surtout na kati à Paris, bokendaka na Saint-Denis na salon de coiffure El Binto donc kuna penza makambu et puis kuna mape masolo ya Fachi Beton. Donc lelo émission na biso à lelo tozali ko lobela réserve oyo ya mbongo et tondi na kati ya Banque nationale parce que banda Congo Zaïre Congo et Salama mbongo nano evanda na caisse na Banque nationale na niveau oezate na epseki bino ke bo s'attendre te muto lokola Torti Ninja donc Fabien Torti Ninja ko loba makamba boy yango na biso soki makambo ezali kitoko toko loba yango po batu bayeba parce que batu musu bakoma ko véhiculer kaka makambo mabe makambo ezanga tina makambo lokuta est-ce que ce que vous allez penser congolais est-ce que vous allez congolais est-ce que vous allez penser contre neti enseignement gratuit OK bande ko na biso ya Congo bazali ka bavandi basengi il faut kotinda mbongo rentrée scolaire ata et koki penza ndenge fallait ça maté parce que Congo za munene mais boyebake ezali ko salema parce que batu bozo mona sikoyo ke batu vraiment ke bazali ko kende kelasi batu o bazo zongo net liseki ba ebite ke bana musu ba comme ba 13 ans akenda chikité parce que azana mayele était mais parce que azana ba moyen te ba musu ba comme ke donc année scolaire atangisi le musu debana année scolaire wana musu atangisa su debana parce que ba moyen zalité mais école sikoyo komika ba parents donc bazalika ko kiper ba uniforme donc moi na vraiment à kokisi 3 ans à kekelasi ya ono monaki donc basango kekindoki basango parce que sango beba bon basango ba évêque donc parce que bango basalaki ba école fictive ba école à moniato ba professeur ba enseignant à moniato ya ono moni tango président Sali Masolo yo kanda na bango 8 wana ba monike cop na bango baby ba évêque monaki ba contre état ba salaka ti lelo ba salaka parce que cop na bango ya ba école fictive na bango na ba enseignant fictif donc président Fachi Muta bebisi yango na kati ya masolo oyo ya enseignement gratuit donc avant de développer en auto pe sabino penza ba chiffre donc vraiment to banda déjà ko marquer pause boyebika ke Kodia Simon ezali société munene oyo ba diaspora ba sali pour diaspora comme propriétaire ya ndaku na ba masolo moko international na ba masolo penza banda ku neti poto mena kisasa donc crédit ba kozwela yo yango kuna na kisasa yo zali na eloko ko sala te donc Kodia Simon azali wana po na bino et puis to ebisaki bino ke offre moko spécial ezali po
na bateau bazali en Amérique, donc États-Unis d'Amérique, Canada. Donc bo bengi offre wana ezali pour na bino vraiment bo benga Kodiasimo parce que ezali masolo ko sakalate bo bipe Sepela TV ezali chaîne Oyo, donc décodeur Oyo et pe saka bilengi na ba congolais nyoso tout. Donc Sepela TV vraiment bozwa décodeur wana ezali ya banamboka pour ne citer que ce dès là. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des par le monde, États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, nous avons le na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et bel attend réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Zambi walikamwe, Alléluia, Alléluia, Bana
bikamwa bana bikamwa na mingi akoloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe lobi combat un bon combat pour avoir la victoire boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola quelle la vraie délivrance. Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyeko le kana katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Bolandi Binomoko, partenaire Nabiso, donc toujours en lignée, on a tozali ko informé bino que association Boebi Afaso original Afaso oya maman Nabiso Mujinga. Le 27 novembre, c'est la sortie officielle Nabango, donc le 27 novembre à 20h, Bomoni Binomoko, donc adresse Zaliwana, Nakati Wanape, donc Barosala vraiment tombolé Nakati, vraiment boye wana masolo kozala wana to kozala wana donc mama Mujinga boyebi ka sala masolo ya pamba te banda donc association ebima sortie officielle nanu asala te donc c'est décidé sikoyo asala masolo boyebi ke asala masolo donc vraiment à moitié te donc on est assez décidé à sala sortie officielle le 27 novembre donc biso tout kozala wana donc na ba journaliste onyo sur tout eux balinga ramboka maître d'honneur ou ta Belgique pe akozala wana donc sikoyo to koti na masolo na biso to ebisaki bino masolo o to ebisi bino ke jamais bokoyo kango côté mususu mutako betango ezali donc ba journaliste balingi mboka neti Jean Poyi donc akobeta masolo aboye maître d'honneur obeta masolo aboye na ebisi bino réserve oyo ezalaka te banda Congo salama réserve aboye na monana te donc to comme une réserve, il y a plus de 4 milliards de dollars américains. Bon, bien sûr, plus de 4 milliards de dollars américains. Il y a réserve propre mobilisée par la régie financière. Donc, on a fait octobre, donc plus de 4 milliards de dollars américains dans la caisse. Il y a Banque centrale. Bon, on a surtout, Ezali, to féliciter Nanou, mon Konjamboka, Fachi Beton. Parce que quand les Alaki Kanambe, tu gagné match grâce à Kanambe. Moi, si à un hôpital, grâce à Kanambe, on dirait que moi, si on a bien à pousser donc barrage et salami grâce à Kanambe. WC, toilette publique grâce à Kanambe. On a bisopé ma camonio surtout parce que Ezali Ndengwana, parce que ceux qui président de la République, Asalaga IGF Atpesango donc pouvoir appeler ça tembele salamate parce que boy baté que IGF bobo santé que IGF ezalaki banda kanamba ezalaki mais batikeleki bango ba société na makamba pamba l'état na ba grand fa ko ba ministre ba toucher bango te bomoni ko IGF ezali relié na présidence de la République bomoni pe na ministre ya finance Kazadi o penza mutu mayele ya kosranate bo moni sikoyo mbongo ekomi kokota na kesi ya l'état na ebisi bino na fin octobre 2021 plus de 4 milliards de dollars américains et salamana noté banda mukili na biso bandi c'est la raison pour laquelle vous allez komona ke mukili mobimba ba FMI bazo pesa confiance na Congo na biso zongi esika tozalaka pour bato bazoro lo babilobela ezangatina na zo sabino ba voyage à présent zo voyager pas présent tant zo voyager zali pour na tina présent tant zo voyager zali pour amema ba investisseur pour a
Koti sa masolo o ba ke kanamba za la sous présenter boyo kabino moko président de la République ndenga bané ko expliquer ba voyage naé tango asala ki tourner en Europe bo mona vraiment que ba voyage wana ezali ba voyage moko bo ando sala ngote ka po sala parce que président de la République ba voyage ba miki ba avion ayebi ngo bandaka avant comme président bano mata ba avion azali te ke mwana moko soki ndenge nini aza mwana mvama ayebi masolo ba avion donc bino moko bolanda président de la République Fachi Beton azali ko expliquer makambo ba voyage naé. Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso tokanisi ke baza bandeko, tokande baza bandoki. Bino Morobo Tolanda, président de la République a expliqué parce que Bato Bando, quand sa président de la République a voyagé Pambawana, ezali Bato Bazali, donc na ba mauvaise langue, Bato ba Yinia Congo, Bandoki à Congo, mais voyage, ezali te que président Azo Kende, ba voyage, ya mingi président Bazo Bengaye Bazoli ko invité et puis président de la République Boye Baki Azali na double brassard, donc Azali président de la République à Congo, Azali président en exercice, il y a Union africaine, donc Bazo ko Bengaye parce qu'il faut Azala. Bon, mon na G20 donc président sous na G20 bazalaki te mais président na biso azalaki wana en tant que président il y a Union africaine. Donc sikoyo na yebite soki likamuni nyango oyo soki congolais oya motema mabe mo monique atoza motema mabe. Mais olingi na yo Fachi mais ndima ba œuvre o azali ko sala parce que babiloko ebele o Fachi azali ko sala ezali ko mona na miso abatu moye kutu ya ko wanga nezate bo mona bino mo ba mende ba komi ko loba polele bango bazali ba perroquet ya kanambe mesiko moya ko bombe ezali te ba komi penza ko loba polele. C'est Naké en tant que fils du pays. C'est une expression démocratique. Je n'ai jamais compris parce que je lis dans les réseaux sociaux qu'on nous interpelle d'être venus ici, nous les députés, pour venir accueillir le leader de notre famille politique. Mais je me demande à qui nous devions demander la permission de venir un jour off à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de plénière pour exercer une activité politique qui est une activité théoriquement privée. Je pouvais aller à ma ferme, je pouvais aller à la bibliothèque. Alors, si je suis venu à l'aéroport accueillir le chef de ma composante politique, à qui devais-je demander la permission dans une république démocratique? Il faut qu'on sache de quoi on parle. Merci beaucoup. Donc, l'institution surtout est vendue. Parce que Fachi a eu un ligne budget pour monagi Fachi Beton donc rentrée judiciaire au Salamaki le 8 donc Zongaki on a parlé du peuple donc président de la République Azalagiwana donc rentrée judiciaire Salamaki donc Zouzi au Penza au Bazotala Makambino Monique donc dossier au Yabukangalonjo et Vandagite donc justice et comme Kolanda Moutunyo surtout Matata Tamponyo Kalate Azoke no Liambala donc Fakwa tout Bakosila Fakwa tout Bakosila Mboga ekofi mpona moyibi.
donc bozomona vraiment mboka ya boye penza présent boye donc bazui wapi bato bazali kondimate tozo ko comprendre te tina nini bazali kondimate mais na sa moto bazali kondima parce que bazali ko pola bazali kondimate et puis siko bato kaka mauvaise langue makamoni surtout à présent et comme ka bilobela présent awa to moneki na cortège na ye na lingi penza na préciser bato Jeep oyo tutaki donc azali ki journaliste ya journal phare. Donc Jeep oyo tutaki ezali ki Jeep ya président de la République o azali na katité. Ezali kaka ba Jeep oyo ezali ya cortège parce que ekokanaka. Ba Jeep ya président ezali ka ekokana. Président de la République Jeep na ezali na katité mbele bomonaki atelemaki bona bo ezali ka ba Jeep oyo ezali na cortège bomonaki pe ke Jeep oyo ezali ki wana tutaki na sima ambulance ezali ki OK. Ambulance ezalaka précédé na Jeep ya président de la République. Président de la République azala liboso après ba Jeep mususu pe landaka na sima. Ezalaki Jeep au président de la République azalaki mais ezalaki Jeep ya cortège ya président de la République. Bato balobaki ya président de la République est-ce que bino bomona déjà président de la République a abandonné penza mutu au Congolais parce qu'il y a za Congolais alingaka teke muninga na yo kapasi oyo yozo kapasi ye pa oyo kapasi. Bomona président de la République ndenga kendaka ba matanga. Akendaka ba matanga azali président de la République penza donc akendaka ba matanga te po akomi monis ezali ndenge na ye banda avant comme président de la République assistaka batu na ba matanga kanamba banda ke na ba matanga soko abomi mutu aye ko sa assembla neti azoya les larmes de crocodile mais président de la République akendaka ba matanga bozomona ezali ndenge na ye ezali ndenge na ye azo forcer te bomonaki batu balobi lobi mais président de la République tozali ko lakisa bino botala ndenge président de la République akene kotala donc journaliste oyo donc azoko filma bazo oye batale ba tutaki akotaki na se ya Jeep ya cortège présidentiel président de la République atikaki ete akendaki kotala ye bino moko bozali komona na bilili na ba image na ti bazui en charge na mboka na présidence de la République na donc na l'état congolais parce que mutuka l'état mutu tutaki donc bakoye ko tika ye boyete. Donc, Bilomo Botolanda, donc président de la République, a se déplacé qui donc sur place à Kekotala, Moutouba Touti, mais Kanam Bakoyoko Salata, Angogo, les Kakutu, donc, Basakou Nati était président de la République, moi Nambo Kakoyiko Tika, Te, bon, Bamakambo, Boé président, Boé Penza, Okoriko Inaepo na Nini, Bolingi président Asala Nini, Botala Banseignant, na heure ya Kanambe, Bazalaki, na 92 000 francs congolais, donc 92 000 francs congolais. Enseignant sikoyo na époque oyo ya Fachi Beton bakomi na 300 000 francs congolais donc salaire multiplié par 3 makambo yo batorti ninja bakolobela kango jamais na mission na bango donc enseignant comment ko toucher mbongo multiplié par 3 est-ce que sikoyo bolingi sikoyo Fachi asala nini po ba tuba ndoki bande de toute façon ndoki akoyi kondimate ndoki akoyi kondimate parce que azali ndoki yango na epsi bino lisusu to beta sete donc boye bake réserve ya mbongo donc komi donc na fin octobre à plus de 4 milliards de dollars américains na salamate de tozali ko féliciter donc gouvernement ya Sama donc impulsion 8 na président de la République to féliciter IGF au président de la République a pu pouvoir nyoso yangona bomoni ke mbongo ekomi ko kota na caisse ya l'état donc yangona to linga to beta lelo c'était to la sabino vraiment makambo ezoleka malamu po batu musu bakoza kidiba o batu mususu bayoka kaka ba makambo mabe biso tozotika te tozola sabino makambo oyo penza ezali ya solo donc vraiment Tokomi na suka ya émission na biso donc dès que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc so Tokomi na suka émission Tokobo sanate base ya ngonde makambo base ya ngonde vraiment et ça la rake 5 minutes et la Tokobanda toujours comme vous pouvez vous en douter na Londres pour na repesa mbote na honorable Jean Moutala merci la nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Nga, vous allez vraiment patriote. Yamounene, vraiment merci l'honorable Jean Moutala, Toké Siko, Nakati Espagne, pour nous repérer ça. Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Nga, Toké, Nakati Canada, pour nous repérer ça.
Donc, Fina Mokonji, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi Lisusu Nakati ya Londres pour na repesa Maman Nabiso, Maria la beauté naturelle, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Sigo Nakati Autriche pour na repesa Mbote na Pretovalor Masonama, donc merci la fidélité. No, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi Nakati à Londres pour na repesa le commando Chaco, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Siko Nakati à Luanda pour na repesa Bertin Sansi, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Totikali toujours Nakati Afrique pour na repesa Mbote na Babi Lumumba, Nakati Namibi, Babi Lumumba, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi Nakati à Paris pour na repesa Papi Ololo, Nakati a montré Bambote, Papi Ololo, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours Nakati à Paris, Tozali Kopesa Patunjila, Bambote Ebele Patunjila, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Siko Nakati à Kisasa pour na repesa Trésor Kingombe Trésor parce que donc yazali molandi monene sabino que mutu oyo alandaka émission na kati ya Kisasa ezalaka vraiment esengomingi parce que bango bazali na ba méga ya kosomba donc Trésor Kingombe merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi et puis pour fidélité na ona émission na yo tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa mutu oyo asalelaka mboka makasi na ba réseaux sociaux vraiment ba publication na makaranga makasi le masolem merci na nyoso tout sala rapport na mboka na OP na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Lola kuna na Belgique pour na repesa Richard Azama merci na nyoso tout sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikali toujours na kati ya Belgique pour na repesa Poutou de Yalola, petite sœur propre, Poutou de Yalola. Merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours dans à Bruxelles, tu as dit Serge Palmi, merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours dans à Bruxelles, tu as dit Dekos Moukoko, monsieur le bon dimanche, merci Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Siko na kati ya Luxembourg na duché de Luxembourg pour na repesa Hercule Kitenge merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa triple Zakoto merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosugisa na kati ya Île-de-France pour na repesa mbote na mama na biso Esther Ngankono merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi awa na kati ya Saint-Denis pour na repesa Falilu Kisa na Saint-Denis merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosugisa na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba parce que so santé za malamu te émission pe na kosala te donc Jean-Paul Djamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les Camerounais, au sein d'un c'est vrai, tu vends.